Je vais m'organiser comment? Je vais faire quoi avec? Faut ça kanangate. Donne-moi l'argent. Pati, 6 000 francs, 6 000 francs, c'est pas de l'argent ça? Donne-moi l'argent. Déjà, moi, je ici, on va bien. 6 000 euros, ça, Wilfried, donne-moi l'argent. Quel argent? C'est un peu Fais ça en bon. C'est ça en bas. Fais ça en bon. Bima kende comme moni 6 000 ambo bima kende na luka mobali plus usani na luka mobali opesa nga plus ça irresponsable luka mobali ndoko pa ekili boma na nga siko ezala pati ba linga kao na okenga bi libela kende c'est pas amour que na a sora na ngai bona boyo hein na boyo kasi c'est par amour na boyo cette décision ne te revient pas tu viens avec moi ngande fona ndima ke to kaponi na kiyi boni boko ngako na yakati boni boko moi je viens quand même okanga la kisi na tunyo arrête je ne sais pas quoi ce soir on va te rappeler ah nanda ko ça fait 6 000 francs opesa nga so makamna bino ni na ebité yombo esala ko soni te ozana TikTok te baninga to la ba vidéo ne baninga bazana basa on ne ba se comporter na basa ozana TikTok te olinga mbongo boka na tika na biloba ngabilo loba boni pe boyeko yoka soni na montegeti yoka ka soni kana za na ngona ko sakisa bino tupe reprendre mekat nga moko to kokanga te ndoko kapso mbale mekata la mungu zoba ko sala ko banda so na pc so ko ndini ozana na yo na so ndini 6 000 na 10 000 pesos 6 000 mabe kende mbono tanfo kende c'est bon kende vous gagnez au monde que ya monde faut que ya enda ça ya zo comprendre que mobile façon nganda Obinga to kuta en face to kuta naka. Obinga très bien. Je la coûte. To kuta na to la fait. Na changer mon échantillon na za sukuna te. Mona banda na pas moi makilele wana. Avant virage, ça c'est kana vieux ça. Yaka. Omo ya si. Boko tina oyate. Na ko iya na yo za mbongo. Na so ya ko za mbongo. Na so ya za mbongo na chantier. C'est ça on va gérer. Tomba mibali mususu. Donc yé non peut bimi po yé non vraiment le bitcoin na yo tikela moi si na 6 000 francs. 6 000 francs. Et on va finir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Moi. Même toi. Ça va. Tu viens d'où comme ça? De la maison. Je vais te voir. Mais tu m'as rien dit? Ouais, j'avais des courses à côté, Nabina l'équipe. Mais seulement quoi? Faut là, genre rendez-vous et tout. Je dois attendre. Après, Nabina Yozila n'a pas arrêté. Tu as une chose peut-être? Je vais prendre à l'intérieur. Ah, d'accord. Eh bien, puis c'est belé bouillé. C'est une fête ou quoi? Non, c'est pour mettre dans la viande. Moi, j'aime les épices. C'est pour mettre dans la viande. Ok. La délégation de l'œuvre. Po balavanga te na tieloko na lolemo te na kenda te ba sokola nga po to yebi ba tebele ba kenda ba sokola bango biso ndiko na biso aisha okoko nga aisha okoko to sola te
vidéo mo babi na mchopi tala no ya na ona na théâtre est-ce que ko tchole bembe na bino o tape ya o aza icône asala musala kitoko mais anzimi akita na ba et pas yanga mchopi pour accréter matanga mama qui na osemisa matanga ozomona yango tosenga respect ezala réciproque respecter nga ponga pe na respecter ah oui ozo comprendre bato ebele baprofita ki mochopa akufeli batienga misapi na miso na zolo po bayebi ke mochopa avandi tusko baoyeba ke omanke yaya me baoyeba te ke yaya aoluka visibilité yaya aochrétien leki aobosana ke leki aopasaka maloba mabe mais avandika mpo aolela mama na ye sole mpe mochopi mpe bato ne baoya orépondre yaya ekomi nini batindi bango na boyaki yango na boyi yango yo solisaka nga te omoni ke mochopi akufeli na ye opose mochopi question mpo bato bafinga nga na bachaîne yo ozwa bavie na boyaki nazalaki sage papa tadi nga nayeti koleka na bamoment moko difficile belle vie kaka na soka zaki mutema mabe boatsaka ngai te nga bakoselanga makambo na belle vie tv olikam na yebi te tuna bacomédien mosusu balobisaka nga te pourquoi nasala bango eloko te balobisaka nga te pourquoi natali susu natali zoba mosusu ebembela bia nani eleki ya banani te nalingi na éclaircir bato quel idiotie bato so bayebaka omoni nini Ave Maria Ave Maria eza na contrat na l'état moto to aza officier a soda ebembe na ba pesa yango na Ave Maria nga na passe na olela mama na po yo otala nga otuna nga est-ce ba cameraman na bazali po na lina ngai te e ba filmer ngai yango moni bato ebele mususu ba filmer bango te na ngina otala yo mais ba cameraman wana ba ya filmer nga te po biso na bango na chaîne wana kuna se ba moni ngai na leki na chaîne na bino kuna moye kuna ba benga ngali susu ezate ngapi na singa biso ko ya pete nga na kokanga cameraman te po ayo filmer soko mono ya te mama tika nga na passe na lela mama na matala na te maloba mabebo au moins pour aye pete soni et ça la bango pour baby ki ba filmer bango les ba filmer bango ba analyse ko salama ba chrétien ba monde ba kene kuna matanga muchopi tala kuna ne ba oseka vous êtes mutako sauter po balavanga te na boela nina belle vie po yo longwa famille libota et puis absence na yo pendant une année ezala ki dit à quoi parce que eloko plus nga la remarqué ezo bomela biso théâtre on dirait bato ba ko kasu ko za reconnaissante et puis une fois kofinga ele kaka et comme na série mo boye donc président Lombe azaki vraiment les sous respecté te donc mutunion so akolo banenyo so sérieux sans kobanga mais tant tout ça la sortie médiatique na biso bato ba interpréter en mal nga na yenzondi grâce à Belinda Kandi la patrona il na biso ya groupe Simba. Ok, la groupe Simba. Ah, ok. Vous êtes sur Top Média. Ça. Mais après, Oyo et Ezaki le colapé, Bosenga ya maman. Ezaki peut facile pour yo. Des yo moronando banaki commis le belanine. Quand maman te disait, n'a beaucoup plus yaya au le canal télévision, au te abatu ou apporter un plus dans la société. Yo moko banaki pe au linango ou bien bon, tu voulais autre chose que avant, ça. Avant tu vas partager la vie maroté. OK. Tant yo linga bongo nga linga. Tant manandinga mabe. Entre autres Oazali mon papa, il est aussi parmi mes invités dans le mariage nanga. Oh bah là papa. Ouais. Oyoka goût. Ouais, je veux aussi vous annoncer. La star de mon pays, Belle Vie Kandi la patrona. Poutine d'écriture, maman commis sous sa commande à voilà mon tournage. Bientôt, la Martinique, mon centre Yatini. Sur Belle Vie, la patrona. Ça va pour ça, bébé, on a filmé Star bien. Pardon, Star. La star de mon pays. Belle Vie Kandi la patrona.
Poutine de l'écriture. Maman commis sous ça comme un caractère. Non, dis bien Denis. Hein? Bellevue vous inspire. Si réellement Bellevue a inspiré, Azo inspiré Yonelokoni. Bellevue vous interdit des fois aussi, vous, ses enfants, d'aller prester dans la maison de production. Vrai ou faux? Si on a mon famille de ba fille boza poussière. Oui, c'est au précédent. Maman, aimez ces filles-là qui vous prouvent qu'elles viennent pour le travail. Ah oui. Ah bon, et on me sonne, ok, boy, si nous va bien moni. Je et loko so sala bo ifotika. So sala ka bo ifotika. So sala bo ifotika. Parce que jour na ngana oye bango na longo lio. Mère il y a des filles comme ça que mère ayo ki okana likamo bo. Elle sabia yo non c'est pe la noter. Pe manan. Ça dépend de où tu fais ton travail. Au outil théâtre classique d'accord, tu veux faire le théâtre populaire d'accord mais tu te retrouves où? Et tu fais quoi? Tu me vois chez, par exemple, chez Maman Bellevue, tu vas m'excuser, en train de côté panapotopoto, oui. Non, parce que je suis au bon endroit, je suis avec quelqu'un qui sait faire son travail, qui sait ce qu'elle veut. Alors, du coup, moi aussi, ça me permet, ça la talon. Si tu me dis que aujourd'hui, Kenny, Ozana Potopoto, tu te mêles et tout, on n'arrive pas à voir, alors que Yo Utaina, je te regarderai dans les yeux, je dirais que tu mens. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bande Walandi à Top Media Télévision, les amoureux et l'émission Le Cours de Bonne Conduite, soyez le bienvenu. C'est votre frère Tadi Ngalapa Moussala et Bengingali Soussou Mokola, le long poste le 26 juillet 2025, jour pour jour, tout qui est déjà vers la fin. Il y a mois de juillet, Bande Walandi à l'école de bonne conduite. Tadi Ngalapa le travail, et Zokobe Ngabiso, de continuer à Kosala Moussala Nanenge et Longobani. Je pense, dans Attaque Nanga, vous avez déjà compris que j'ai reçu l'artiste polyvalente Nalinga Kobe Ngaebongo, parce que hier on m'avait appris qu'elle était aussi Mwana ya Ina, Azali professionnelle, Azali enseignante, Azali. Alors aujourd'hui, on va essayer de partager l'expérience ensemble. Elle s'appelle Madame Kenny Pierrette Oyo. Te belé en tout cas, et que vous il y a présenté, c'est la fille à maman Annie Oyo Batebele Balobakate. Maman Annie a eu intelligence à quitter Siango donc pas moi nanaye. C'est comme ça, moi Nyoka abotaka Nyoka. Lion pe abotaka Lion. Lorsque vous avez une maman ou Azali Oyo Azali n'a pas potentiel très élevé, en tout cas, on partage un mot aussi avec ses enfants. Mesdames et messieurs, on va partager l'expérience de cette femme ensemble, mais je vous informe après récit total, il y a film, Nabino Outukoleka, na Bellevue Télévision. Bellevue Télévision, il y a Belinda nous propose le film Homicide Oyo. En tout cas, teaser et Kotaki Lobby, bandano, teaser et Koti Lobby, présentation, payaba acteur et Koti Lobby, Lelo Mokolan Poso, 16h30. Rendez-vous à ne pas manquer na Bellevue Télévision, vous aurez le tout premier épisode, il y a filmé Wana Homicide Oyo, Nakanisi, extrait dans Mope Awatokoluka moyen te proposer bino. Alors, mesdames et messieurs, depuis République démocratique du Congo, j'arrange justement ma chemise pour remercier Nzambe pour la grâce au doigt Pesibiso parce que Kotambola, Otamoli, Nzambe a l'objet destination dans une place Moboui, Kiti Moboui à vérité de Banaki Ozelayo. Elle s'appelle Madame Noémie Caps, la future femme de son homme, la femme de quelqu'un, la fille de maman. Maman Rite, en tout cas, big dédicace à toi, maman Noémie Caps, que les dieux du ciel te gardent. Il n'y a pas des comme toi. Donc, c'est-à-dire l'incarnation de la beauté. Tu es une représentante. Kunezanga likambo ya fia mbongo kaka. Kunezanga pia. Yaya nayebisi bino eza pasi ba mama na ngai eza na basi oyo baza maltraité détruit
Si tout basi à ba pasteur, baza ba numéro 1 en souffrance. Basi à ba pasteur, ba numéro 1 en souffrance. Basi à ba pasteur ne tout monde a bango boye ba koka koloba te. Basi à ba pasteur ba koka koloba te. Baza wana on dirait ba scotcha bango minoko. Basi à ba pasteur ba vanda kaka boye batalaka. Yaya bazo kufa nango na motema. Botala Peniel. Ndenge Peniel akomanga o Mike Kalamba ya sala Peniel. Liboso to mona Peniel ko azokosa mutali bomati. Mais lelo to moni ke o Peniel aloba zaki na raison. O Peniel aloba azalaki na raison. Ba maman balingi ba participer na ba papa boroki obana ko senga bokota. Tokosa poto zo mikanda oui na ndimi. Biso kutu n'époque na biso to obwaka ba 5 mikanda, n'époque na biso. Oui tokosa. Sikoyo yo lelo na 2025 ositu keli mukanda ba Belge. Oso kimi mbango che mwasi zeni. Pour moi na wana kobota bazala Belge. Marcelo osololi kilo. Na ebiso ba loi ya lelo. Soko balani na mwasi. Et que moi ça suis ka bik a commis que mobali oyo abalinga pona mukanda yaya ba kopeso mukanda te. Okozala papa ya mwana oyo aza Belge. Okozela ti mwana okoma na 18 ans. C'est là où ba ko régulariser yo. Yo moni mwasi aza zobe. Waza mwana mikili atimbati. Atimba mwana poto maele bele. Blanche mutu atikela ki yo temps. Ya osakana na ye. O komisa ye lokwa zoba. O kabola ye na famille na ye. O banda ko gérer ye. O zwaka vraiment Blanche o tiepe na kaji na yo. O sakaneli Blanche na ba système nyonso. Blanche mutu atika ki po azotala. Ah, naza mama pasteur, naza boye. Yaya, o moni ba biso. Naza la mama pasteur, yo pasteur una ko sambu so na église. Nala ko zela ka église e banda. Nazui micro. Bon moni pa pasteur, muto mutema ma yaya nena ko tanda yo wana. Libala pe kufelika na kati église. Bino botala kabasi akolinga bozo kabasi mobo ya ba yuma. Ba mama pasteur tout ba yuma. Basi moboe, bazalo kwa ba bizengi, on dirait ba bangaka, on dirait ba komisa rabino, on dirait ya. Talande lelo ba bomeli biso Blanche. Azui nanu Blanche, akatie nanu pont. Na famille na ye, Blanche pont, famille katani, moyen solo la na famille. Exacte, moyen a dialoguer pour famille conseiller ba esprit. Exacte, moi ça tikala kaka ye na Blanche, na bana. Yena Blanche na bana. Wana na kati ya église, azo ya kokosa biso. Ma femme, elle était taillée, elle était comme ça. Muto alokuta mitomane. Yo mi mona koza maele bele. Wa maele te, tato ya suki ya rouge. Yo ka maele te, wa maele mukie. Yo za bidi biditi. Olandaka ba konzi na sima, po ba chaka yoka. Me yeba ke ba konjwana ba dégoûté. Mwasi nyonso oya zapenza ke nzamba kela ye mwasi azana mabele yaya na likambu ya Blanche akoyina yo mwasi nyonso ya mokili akotira la kolinga yo te lobaka bandeko na yo oya mitema mabelo kwa yo mena sa mitema ba loba yaya pe mwasi akutokufa ka lobia bon toi na choite lokwa yaya zaka makao makasi to kendeka ba accompagner yo poka ozaka makao makasi. Tata moko mutembe yinda. Hey, mama. Hey. Prophète. Bandeko. O mutema mabe ya modèle nini oyo. Tokende nanu malembe chesika mundako na femme en Porsche. Hein? O mobali nini yango ya motema mabeboe. Motema makasi, motema libanga. Motema kadena.
Donc na kati ya église na ye ko humiliaka basi basi yo ba soutien kweyaka yoka ba mama l'église yo zo finga basi yo ba soutien kweyaka yo moko nano ozotala nanu teke sima na yo wana ya munene wana basala yo so mona mobali ya sima munene bongo tangu yo yaka kofinga basi ba soutien kweyaka otalaka nanu evunde yo za nango te yo pasteur mobimba pembe na garde-robe nanga yo pasteur mobimba mwana mobali bakamata bafesi ya basi ya minene babamba yo na sima omonaka ngo te soki yo pasteur bazwi masoko minene bapesi yo oza so mobali te o mobali ya modele nini bafesi minene boye yaya oyebike yo mpo olata pantalon ya fine ya pasi yo ifo lataka babi pantalon chi pantalon yo lataka chi pantalon po yo kolata pantalon ya normal te ndenge mobali nanga lataka pantalon libumu evanda libumu plat nayebaka te so mobali nanga azaka na libumu soki mpe libumu abotama na libumu te sima plat mobali ye wana mobali ya solo yaya aza lokwa yo te tala sima evimba yo mpe soko ozwi liputa otie na ngai tokokani yo nanga tokokana na ta ya bafesi me olingaka kokritike basi balola ngwe yo linga ko critiquer basi yo critika basi yo za mobali ya qualité ni libumu nanu ya munene yo wana na mariage na yo tozotala nanu mobali tozotala mobali tozomona penza finition ya mobali ezate finition ya mobali ezate moninga ko finga basi. Moi, j'aime pas des femmes comme ça. Moi, j'aime des femmes bien taillées. Bien. Bah, femme bien taillée, yo m'on a mal taillé. Yo on t'a mal taillé. Toi tu n'es pas bien taillé. Si quand on a côté sur ba défaut na. Peut-être blanche en ce occasion hôtel sur ba défaut té. Biso si quand hôtel sur ba défaut na. Yo za mal taillé, li bumu munene, parce que minene, ni li boso na sima e vimba. Si ko yo za na katikati. Li boso munene sima munene yo za na katikati. Ozo li sous que tie rouge. Alors comment ko bête la so ba noir. No, yaya. Yo kanti biso to kobanga o to ana somo na o okomi yo boye ko bwaka ngunda na poto oye ko bwaka ngunda po bala ni na poto il fallait bo bala na Congo okimi Congo poani okimi Congo mboka oyo ba konzitu balinga bazala pourquoi okimi Congo parce que oyebi ba dega siko oye ko bala na poto po luka mukandati o luka nkanda okomi lokwa biso bato amikili o baluka mikanda okoti na kana biso soni soni o maltraité moi si o komisi moi si lokwa linzanza yango bino pe basio yo leader pado yanga na no katela nga biloko yo o moni bino basio yo bozalaka mobali abali jeo mobali akabolo na famille na yo papa linga te na solola na famille papa linga mais yaya wa maele te comment mobala kabolo na famille na yo comment mobala kabola yo na famille na yo so mobala kabolo na famille na yo yaya seke yo mom to lingango bandeko seke yo mom to lingango bandeko c'est la honte hein? Mobala kabolo na famille okoma komona famille na yo kaka namoni papa zoya siko poni okata téléphone siko mobala mwa komina nzambe ye muto akela yo ya boni boyeko mo peto zonga pe batute tozonga ka batu bo tapoter s'il vous plaît partagez les lives tapoter partagez les lives. Partagez. Coli blanche. Aussi l'ici blanche posée à mokili. Moi ça bato comme mbeli tongo mbeli pourquoi mbeli tongo. Oye big trop des opérations. Biloko na ebomaka. Oui bien. Bistouri à un camarade à Moutouta. Yaya. Bistouri à un camarade à Moutouta. Mbeli wana za camarade à Moutou. Mbeli po ba tia yo ba lalisi yo po ba kata yo ba tio anesthésie trop de anesthésie na nzoto yaya ebomaka
okotisa mwana mwasi ya bato bacomplexe yango bamama nga na félicite ya mobali na ngai yaya na maboko na nga minene alinganga bongo yekuta lobaka mama les jours où tu vas aller toucher les bras c'est fini avec moi et toi mama chérie bo milingaka ndenge bozali yaya tali bumu munene bafesi na simeton yaya nga nazwaka robi mulanti na lati yaya nga nalataka robi mulanti na liboso dessiné na sime dessiné ah oui c'est ça ma taille à moi j'aime ma taille elle est comme ça je l'adore je l'aime ngai na koboya kolata robi mulanti te po naza na libumu je m'en fous na lati robi na ngai libumu liboso bafesi na sima yoka nga nazodenda na nzela lere bato bazotala nga na biwu yoka misi ndenge aza kodenda si bomona misi ngai yeyo yaya nazala na complexité yaya mwasi alongola complexe na mokili ezanga moi je n'ai pas de complexe tapote les lives moi je suis akaba complexe ezanga la marine yaya na lataka robi mulanti yaya na liboso dessiné na sime dessiné ah mais c'est moi sikona banda koboya taille nanga pourquoi kena kende kozwa bambeli balongola libumu basala boye balongola mopende basala boye yaya tala lelo ndenge muninga mwasa kota mabele atiki bana ne ba bébé atiki bana ne ba bébé lelo bake ko balela ye mwasi mususu bino bondimi Esther oyo aza matama boule Esther matama lokola boule ya fufu ya semoule Esther tala matama minele lokola mutamelaka nido na tongo mwana mwasi moko alela nido na sukali Esther matama nido Esther nido Esther nido Esther yo okokrake biso bakongole yo yebi biso te soki kana vandi prophète alukinga lika na yeli Esther soki kana vandi na moni kande mati na yeli Esther Esther tala matama evima Esther awa yo ye pa na biso ba congolais ba ye biso tolingaka ekolo ya yo Esther est-ce qu'il y a un congolais yo Esther yo ba ye biso toloba français Esther écoute-moi regarde tu y a des phares à joue les grosses ton phare à joue là il est grosse et l'autre il est grosse. Maintenant, toi, tu viens chez Pasteur Marcelo. Marcelo, lui, il aime les phares à joue entrés comme ça. Lui, il aime les phares à joue entrés, collés sur les dents. Lui, il aime comme ça. Toi, tu es venu chez nous, me marier avec Pasteur Marcelo, avec les joues gros, ma chérie, tu vas aller en Turquie, hein? Tu vas aller en Turquie. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne connais pas. Demandez à nous. Demandez à nous qui fait les lives sur les TikTok là. Demandez à nous. Yaya, tu es venu avec les fesses coupées. Toi, tu as les fesses coupées. Les fesses... Vous êtes si nombreux de nous suivre, fidèles abonnés. Mbote, bonjour. Dès partout, vous nous suivez, très chers abonnés de Fondation Solange Étoile TV. En tout cas, c'est votre journaliste, Divine Kabea, Divine la mère, journaliste de sa génération. Ça fait longtemps. Beaucoup de gens parlent Divine Akenda Wapi. Non, Tozali. Toujours continuer toujours Moussala comme d'habitude. Nabandeko balingara biso, nabandeko basala rabiso confiance tout le bar à tout moment. Beau s'abonner, beau liker, ba émission na biso, beau partager, cause vraiment une bonne chose. Batebele déjà ba muto aza pembe nanga boyebi. Et je vais vous demander aussi de s'abonner sur Bianca Mwanasuka Family Bota. Donc allez-y là-bas. Abonnez-vous aussi là-bas parce que tout ça on a pour nous la bino banalise pour nous appeler Sabino makambu ya kitoko vos soutiens trop beau en côté plateau est déjà polélé je suis avec ma concert de tout le temps Bianca de Bianca on est là on est ensemble Moussa les donc kitoko Moussa les ça bien avec elle nous allons
développer actualité parce que nous sommes le 23 juillet. Mariage à pasteur Marcelo et ça manakati à Belgique. Donc on va essayer de développer cela, on va essayer de discuter cela ensemble avec nos abonnés au Bazolanda Biso parce que Biso Toebi na kin na biso nde to marchera. Nous sommes les Africains. To rezoapé avis ya Bianca par rapport ya makambo au pasteur Marcelo asali biso parce que batebele mitema ebetami libaku batebele ba se décourager batebele ba trouvango mabe na acte au pasteur asali mais d'autres personnes ba moni yango pe ezana ngo malamu eza bien à l'exemple de pasteur Joël Kabasele au pe moko ebaki na ko féliciter pasteur Marcelo par rapport à la décision à Zouaki. En tout cas là je dis déjà bonjour Bianca, bonne santé. Oui, bonjour Divine Kabea et bonjour Naba Meloman tout au Balinabiso vraiment partout dans le monde. Voilà. Vous avez vraiment ébélé base ma famille Libota partout dans le monde vraiment en tout cas merci Nzambalola à Batelabino. Merci na batutu o ba sepelaka na biso oyo batuna dio oyo ekenda wapi voilà ezali vraiment par rapport que maman Solange nazaki moi na makambo ebele la banosa et le Divine Kabea yo aza sur place awa donc Divine ba question yo pe biano yanga voilà bien ka to beta masolo to solo là en tout cas to boni pasteur Marcelo to zo mana Simon Mukie. Maman Blanche a Koufaki, Biso tout le là qui notre très chère maman, ça nous avait choqué et ça là qui Biso vraiment pas si. Mais to Zala qui peut-être causé là après 5 ans, après quelques années, bah né mois et belé, pasteur Nabiso s'est remarié. Mais à notre grande surprise, pasteur a surprendre va te belé, le mariage et ça à Bruxelles, une année kaka. Il y a séparation. D'abord Divine et là mon en loba. Pasteur Marcelo Zotobi aligné maman Blanche c'est faux et archi faux. Ozomona maman Blanche pas qui papa na biso Marcelo. Parce que couple moko boy peut-être ngana rolo bazaki peut-être était mais bazaki couple ezaki comment exemplaire quoi. Parce que na moi je m'excuse na moi zizania ba pasteur amike tout cas le monde a passé Marcelo na babuzo baté. Azaki vraiment cause na ba discipline na yemoko amitié donc azaki na ba respect yemoko en soi bo et le long nzamba osala ke maman Blanche atiki biso ake la vie continue OK ozomona parce que Marcelo atikali na bana et puis aza mosala nzambe omoni de l'autre ozomona ke bato belé ba traité par passer Marcelo na hypocrisie voilà ozomona ba traité que non aza hypocrite aza boye bona boye tu vois pasteur Marcelo même aussi à Tanzambe eza na pasteur na biso mobo aza na 6e rue pasteur na biso Dodi Emmanuel Dodi ngana landa pasteur Emmanuel Ote na cher habitant ouye mwasi na ya kufaki azwaki ba tentation ya sorte nyonso et puis tellement ba na ko zoa ete ba inga ba de kanakana la jeune fille na ye OK ozomona et ko sala que tant avandi atuni nzambe abi ma femme est partie alors nga non ça nini mais tellement qui ainsi dit l'Éternel nzamba loba ki teke na moment wana bala donc pasteur Marcelo a ainsi dit l'Éternel mais moi ce que c'est ainsi ya ena pamba Bianca to solo la ya oui attends beta peut le barapena cause yo am ta compassion ah ya to beta kama solo faut de solo la parce que si on a ta compassion on soit pas surtout ça vraiment au milieu du village Bianca une année à pamba Divine tant le lobby une année à pamba oui que na biso basi eza logique mobile pas ko kufa pe boye ce so bota ba no mi balé to misatu o kokipe ko se décider obi non plus jamais non lingana nga mobile ni mena ba nga souté na boko la ba nga
na biso basi to supportaka par rapport à mibale ozomona passer Marcelo asali nini oyo akote na mona hypocrite asali l'hypocrisie ozomona pour que na kati église akoma bengi sermon na bureau plutôt sermon na bureau côté langa na bureau basileli na bureau akemboka mobo azi mwasi akebo asali bakebo asali bo abi non ça hypocrite wana te pas muto simbela passer Marcelo fimba net na minute muto simbele fimba beta zata akomaki déjà na Belgique c'est sûr cérémonie ezalelo mais bien katolo banon na inane wana Maman Blanche de pas faire sali inane to revoir ma prédication pasteur Marcelo a te biso ba jeune biso ba célibataire okoki kobala moi cité na 6 mois de fiançailles. Dites-moi un peu. Pasteur Marcelo na moi saki bala na basali combien d'années? Oui, alobi bien. C'est que Zalaka déjà, Azara da pe même temps Maman Blanche Azaka en vie. Zato loba. Alobi bien. To lukate to bongola eloko muta alobi na ndé musutu na ndé musutu te. Parce que prédication à passer à Marcelo ezaki clair et net. Passer Marcelo lobi ezalaka na bande ko mususu. Omona ke avandi na mwana batu. Ba koma déjà ko bima. Ba sala nyonso pendant na moment oyo ba balanité. Abaki alobi bien, abi soki bossa déjà 6 mois. Bianca, apparemment c'est comme si vous avez information bien. Pasteur Marcelo lobi bien, je le répète. Tu ne peux pas épouser une femme. Bon, ça, la fiançailles, il y a 6 mois. Et puis, avant d'épouser, il faut goûter. Là, ce sont ses propos. Mais, tu as vu que propos pasteur Marcelo. Na réalité, il y a même l'émission dans ma camo est commis. Na absence à Maman Blanche une année. Donc, il y a sali relation 3 mois avec la dame. Mais ce qui nous a révélé par Dieu. Tout ce qui nous a même Marcelo Blanche Akei et puis na tingelo moi si tel na tel pays to bala ser église to bala protocole to bala ainsi dit l'Éternel babo yango te. Nous sommes les Africains. Oui bien sûr. Nous sommes les Africains. On ne refuse pas. Si qu'on a un moment on sait que ainsi dit l'Éternel parce que Marcelo a dit ainsi dit l'Éternel pour Azabantu. Non, sois sérieux. Azamuto azamobala azana maina makila na posa nzoto. A décevoir biso. Pasteur Marcelo Lima Godaser. Ozomona. Oui, azamuto azamobala na posa nzoto. Akena ngo na ndenga hypocrisie ta. Asala ngo semblante. Aboyi kene ezaboye na banozona zwi sero na tuti tout akei na zwi ote. Na bala moshi na nga monde entier. Nzambe l'état famille yeba kena bali. Mais tant ezamukie, même temps ko yeba na mutabali ezamukie makasi. Maman Blanche Akei. Asa déjà vu na ça mo nzambe mutakaboli. Est-ce que passer Marcelo mtaboya ki Maman Blanche? Aboyi Maman Blanche te et arrivé que bakabwani. Ozomona bakabwani te ke oyo azana vie oyo azana bo oyo pasana bo moi mais basali te. Et ça dit que moko akei azonga lisusu te. Parce que Marcelo il est encore jeune et puis il est beau. C'est un mignon garçon de quoi passer. On dit que bateau bo finga passer Marcelo so apesi bino ba butu mo bo fingete. Oh là là. Ça semblate. On passe à poto batomboki. Batomboka bango bachelaki passer Marcelo misu. Ozomona dit à décevoir batebele. On s'attendait pas à cela. Oui, ngalongo momboye na kanga au pasteur nanga loba abi pasteur nanga loba nanga atomoni pasteur wana za ya makiona. Comment te akama loba nzambe, il faut avoir du respect. Et pas pasteur wana. Ngaba tutu o c'est la pasteur Marcelo ba analyse yaya mo mutu mo comme ko finga pasteur Marcelo voit même na biloko nzoto na ye. Ben s'il te débordé ba. Ozomona kokoma ozobanga te ke passer Marcelo ndenga za bongo eza na bato belo peut-être ba bunga lelo ba zonga na nzela grâce à passer Marcelo. Ozomona nzambe ba ko permettre te ke bokoma toucher mon salina jusqu'à ce point. Il y a ainsi dit l'Éternel et Zalaka. Parce que Marcelo va go fukama à laquelle mutuni na tuma beto mona ser na biso nani awa oyo totika biso asala ke misomo à propos à pasteur Deniles. Combien de personnes va traiter à pasteur Deniles ça aventurier, pasteur Deniles ça boy na boy, mais pasteur Deniles ça loba pe a pesa na ba ne a pesa to mona pe ndo na biso mo ça tika biso. Ya pasteur alokuta ya nini
azate aussi longtemps azosangisaka bana nzambe aussi longtemps azosaka gloire à nzambe po ti bateka biso na balobaka biso te au nom de Satan te balobaka toujours kaka au nom de Jésus ozomona yango tomona ke pasteur Marcelo abosala semblant ya elonsa semblant ni na mbongo na nga na kitoko na mwasi nyo to na ya na ye na ozana posa na et puis moi c'est un peu apparemment pasteur Marcelo ba goumon ka na Maman Blanche après choix na ye ozomona eba choix na ye eza ba goût na ye c'est ovandi totali maman na biso Blanche peut-être tolobi ni autonomie te kakufa ni erreur na ye te so ka garder tay ne so totali maman est-ce que ça va maman solo bien oui c'est totali so totali maman na biso oyo au passer na biso bala lelo asa na bassin te ana simate na ba rondelle Maman Blanche aleki ozomona par rapport que Maman Blanche alingaki amisala yaya nzamba sali divine omanga ntina lobaka boyeko na tayi mabe na kufa tayi mabe lobana na tabuchu na roke ata mboko ekominga niveau na roke kokeno sa bibiye soki bibiye lwana te na koma niveau te parce que ça lokola nazo na corriger nzambe voilà. Très bien. Ozomona. Donc comme on a point à recorger nzambe te nzambe ebi le pourquoi sali moi sa mukuse ya mulai. Ebi le pourquoi sali moi si ya muke ya munene. Ebi le pourquoi sali moi so na taille basse. Ebi le pourquoi la sali moi so ni comme munene na se muke nzambe. Voilà. Ozomona. Mais lelo chez nous les bantous c'est le contraire. Donc il faut la lukana que ça la taille. Il faut la lukana ça. Ce qui maman la biso Blanche a gardé taille ne wana. Le pasteur Marcelo nga bala maman la biso ki bala. Nga batika boka la kimakango. Po azalaka na déjà tiba na Maman Blanche. Oui, bazalaka na bango kaka. Bazalaka déjà. Voilà, ata bazalaka na bango, voit même la Bible. Et ça logiquement pas la cause na basi 5. Nani, roi Salomon avec la basi combien? Ozomona. Makambo kala donc oui, eza makambo kala mais eza na place bon te baloba moi ça cause la mibali 10. Non, ils ont tes amants balinés. Donc bien qu'on soit d'accord na polygamie et pas pasteur. Un pasteur peut être polygame. Pasteur Marcelo a sa polygame te abali moi sine ma Blanche ne plus voilà siko osanine aza mutu ana ya libre aza posa ndoto mali leza elanga pe makasi bana pe dasi ba coliminaire azate bana wana si réellement bana na ba sepelaki papa na bango bala to to mona ba réaction bana. Mais aussi longtemps bana va soutenir papa na bango parce que ba comprendre que papa bango za mosala nzambe akoko perdre ki nzambe moko obi combien de tentations passer Moïse Mbi azwaka ozomona mais lorsque qui passer Moïse Mbi azaki déterminé abi que aujourd'hui ma femme yeyo moi si na nga yeyo makambo na nga nyoso tu yango na osala bonabo nana bato combien ba pour se manquer de passer Moïse Mbi parce que lelo ba mona pasteur Moïse Mbiye aza na maman te peut-être ozomona yango moni ba manque mais pasteur Marcelo bino vivre na hypocrisie te pasteur la hypocrisie oui zakana zwina ngamba mo oui quand de bolobi wana nyo to boloba ka ngana puye ma pasteur Marcelo parce que bolobi lo mo boy que non nani pina réserve tant Maman Blanche chacun a mais au moins on te kaza mobile malamu parce que pona mibali misusu mobile malamu maza mobile misusu ko aza mobile malamu parce que tant Maman Blanche azaki bazaki pe na ye tant Maman Blanche akufi abona koluka mo si misusu ti azuka ba una libanda wana abi mama yeka na za sikoto na sango na kuku mais cette fois-ci faut na cachette mutu tout et plutôt ezaki na cachette mais cette fois-ci il faut ça na kuku dans mutu ni on poisa pour mutu nyoso to sa nini amona biso ya mabe za wapi dans ça pasteur Marcelo mais Bianca comment na makambo nyoso ndenge pasteur Marcelo a se remarié est-ce que famille à Maman Blanche jusque là pendant tout monde ba moté pour bayaka na média pour na biloko Maman Blanche mbutu kotaka mais ti makambo ekei na lelo ndenge mariage ezo sala makuna cérémonie salama jusque là no babimi na média au moni famille Maman Blanche ce ba ye kaka peut-être que oza mutema mabe oh là là ozomona oui peut-être so ba ye
pas se revendiquer envers Pasteur Marcelo, ils ont qui mouté maman. Mais déjà jalousie moko mal placée. Pasteur Marcelo te mutatina nani maman Blanche qui c'est sa BBN. Pasteur Marcelo te mutapouya qui moi sine que kene sala taille sala bona mona ko toujours ka chic te. Ozomona maman Blanche yé moka ngaki accorger nzambe. Otanga que ça ba BBL wana famille pe bazaki wana. Ba monita ya mwana bango déjà liboso zaki kitoko. Aki asali tanga zongi lisusu. Ba conseiller ki ete que tanga ngaki ça deuxième tour. Pourquoi pas famille na ba conseiller. Mais BBM wana mutabimi sans pasteur Denis Les jusque là ba preuve za raté que akufa na BBM. Ah, mais tango le bide a pasteur Denis Les parce que to yoka ngompe ezaka pasteur Denis Les toyoka par rapport ya bato bazalaka o ba monaka ye na Turquie. Na Turquie voilà. Ozomona parce que mai eningana pamba te. Voilà, c'est ça. Tozonga muke tango maman ya biso Marie Misamba tikaka biso. Bato ba monaka ti autaka ngomba de prière. Ti akiti na prière à côté hôpital ba chinois. Ye moka banda conduire. Alaka na chauffeur te. Siko ti bato ba monaka maman Blanche na Turquie. Ba mone pe à côté ti na hôpital wana. Ya bato ba monaki bazaki wana o bazaki présente ba monaki bazalaki. Ozo monto condamné pasteur Marcelo te. Aza mutu. Ozo mona ainsi dit le nzambe pas ko otala bo atali mosali nanga au moins sina kufi. Tellement la choc à moi sina ye. Mosali nanga ko koma ndumba. Ba photo bibi penda kondaki. Après quelques mois après la mort de maman Blanche, il y a eu des photos qui circulent sur l'internet nenga kondaki vraiment maigrir. Et déjà dans ses prédications, il disait ceci, Atikali na mwana muke. Il est devenu papa ainsi que maman. Dans ma prédication, oui. Pourquoi ni mokileza mutema mabebo. Soin moi na wana passer Marcelo longona pampers. Ala tisaka. Ala saka. Asala rabon. Po arozo ban te fazo moi sina ye. O passa butu ban wana mto sunga ye. Oh, aza libre, ça peut être tolo mona ye. Et ça la paye kufate. Oh, du vito ça va semblante. Aza mobala aza na posa nzoto. Ozomona akena ngona ndenge mo botekela ndenge azwaka coach hotel oyo boyo filmer muko mususu mutakala passer bima lokani to mona passer ya papa ya biso Denis Les. Non toko nga vraiment je suis fier de passer Marcelo. Ozomona parce que ataboli na hypocrisie te. Ça ira plus vite, ça sala mbangu. Ya nga écoute na lobaka omoni neti nga na lobaka swabo leso mobile nga kufi. Ceux qui ont mobile nanga kouf et qui basala nzambe ba telemisinga na banel via 0 et loka na mwasi mo ya vierge na loka so mobile mo ko déviergenga et puis na loka na bota suba na sika donc oui c'est ça bongo na sala na sali 5 ans ni ongam na bomio ongana bomio te OK la vie continue na bana nzambe za bongo soki ngamo na Monique te nazaki na bolinga mobali nanga makasi na Monique bana nga pesi ba koli na bango et puis la tête déjà que naza ko otamé déjà ba 40 ou ba 40 combien ou ba 50 combien so naza déjà na ba au-delà ba 43 ans, 42 ans, 50 ans, na koki vraiment nanga ko balate. Peut-être na cause na ma responsable nanga mo a cause so nanga na bana. Que na balate na boko la bana nga. Mais so na moni na zabo divine, na ba 30 kingani na nango. Mbala kufi na ye. Nga na balate. On s'est remarié na obala susu. Ya no bala, ina bala ko tumbangu. Mais coïncidence c'est ça la mienne. Date au pasteur Marcelo baba na maman Blanche. Yango pe azobala. Mais ça ici dit l'Éternel. Ozomona aligai mwasi na mingi. Ozomona. Il est toujours na moi jier ka. Oh, aligai mwasi na mingi. Et puis tant mwasi na kufi avandi o so kutele nzaba pese ka. Ozomona ngota que ça ici dit l'Éternel. OK. Et ça ici dit bato oyo bazana miso ya molimo soki ba comprendre que ils ont ainsi dit l'Éternel. Akuta abala maman Blanche le 23 juillet. Abala pesos maman maman biso Esther le 23 juillet. Ah bravo. Mais donc on appelle date maman Blanche akufela. Batebele babibo. Oh, bosoki bakangi na bango. Bosoki balobi bakanga date. Bongo boni passer Matoussa moi la kufeli basi combien? Kada ya passer Marcelo boba mango dibanga. Passer na biso, papa na biso Matoussa moi. Atangi basi ata 5 bakufi. Siko. Bongo est-ce qu'il faut Matoussa moi nem toli ya bango.
eza mokano ya nzambe tobotami mpe na bafamille ya baafricain oyo kindoki ezali misusu ezalaka condamnation loi ya famille mpe kokobala te ozomona tokondane mosala ya nzambe te soki mpe mama Esther na biso aokende soki passé mama Blanche akufaki le 10 août soki mpe esengaka mama Esther akufa le 10 août boyeba kaka le 23 juillet passé ya masolo abala lisusu bon chaque le 23 ya bala kaka bobi tutana likambo bo masolo mtalie ye mo mpe mama Esther soki amoni ke nga mpe nsima eza te nake esalisa su bibiele soki akei na ye mpasi ya masolo abala to ozwa ta nga naza na nga je suis là papa na troisième place nga azali pasteur nakosoutenir pasteur Marcelo ntina suka bato bafinga pasteur Marcelo baoloba ngo na basentiment Marcelo banobenga bango moko yaya se baboya ye Marcelo ma banobenga net fille na monaki na TikTok wana o alataki net na bosani kombo na ye wana o azofinga pasteur Marcelo na insanité passer Marcelo bengi vraiment fille na bon na pamba kaka c'était tous à 5 ans on a 50 la fille elle va passer Marcelo 5 ans ba tous à 5 ans parce que basi ebele surtout ya poto babi une année CP CPT so balaki ngaba une année CP est-ce que kana une année na ya bonga sala nini aza mutu aza mutu bosuko soka aza na ye mutu aposa nzoto en plus bana babiki osani mais ça va pas déranger les enfants par rapport ya soki dérangeaki bana na ye alinga bala te aussi longtemps bana ne baza d'accord na décision papa na bango bapuye papa na ba yo kanti bana passer bana mama Blanche bana fête ya mama na te bazali baza mais ça va ça fait mal au cœur. Oui, Moutounia s'entend avec un passe avec un mabé. Mais c'est logique. Divine, au moins que ça on les sentiments, on les passer à Marcelo za mosala nzambe. Au talon on a mis sur bon moto on a logique. Moto musu suku tout moi ça coûte 6 mois à remplacer moi c'est musu nanda kuna 6 mois bon il me ça une année. Oh, ça une année, c'est logique. Aza mutu. Abo osala semblant que na fing sanzambe nanga lelo etolo mona etambola na ba téléphone na ba passer Marcelo beta savon passer Marcelo boabi nana mai nanga na makila mais na ba prédication pasteur Marcelo apesa biso na ba prédication pasteur Marcelo apesa ba tout goût pour sa sentiment ya kolinga mwasi na ndenga zaki nango beaucoup de gens s'attendaient peut-être le onde siko amona goût na lobela ngo mama Esther mon cœur, mon amour, mon ange, bébé, oh chérie, je t'adore, je t'admire, tu es tout pour moi maman. Alors le maman Blanche, mais pour le maman Blanche n'est plus. Maman Esther, n'est au monde maman Esther. Donc, gloire tout haut maman Blanche azaki nango et pas maman Esther. Et c'est logique. Le long personne qui maman Esther, parce que Marcelo azaki te. N'est au monde appelé kaka. Maman Blanche peut ngara bala yaya. Na bote maman Blanche wana. Obi mi kondi combien batanta maman Blanche wana parce que azaki moi ça azaki fidèle. Azaki moi ça ba no tambo na obanga nzambe. Ndaka ngai motema soka azaki moi ça ba no tambo na obanga nzambe te. Obi combien de mbanda passer Marcelo ngaza na bango. Ya ba pays différents ba président ya Botswana, ba président ya Gaga meke ba Gaga. Ba président ya Angola, ba président ya Europe, ya États-Unis partout. Banota maman Blanche wana misu. Mais nzambe pe vanda tali habité. Nazwaka mosali nanga. Mususu pe koza nango za ngo BBL te. Ezaka nzambe moko vanda tali habité. Moi ça mwana nanga azala beauté moko eza di jamais vu. Au lieu que moi si ya mwana nanga apengwa parce que mosali nanga te nazwaka âme na ye. Eza ainsi dit l'Éternel. Ya ba passer moko na kuto mona ba ona ba jeep atie pe soil a luka pe akota pe ozomona siko passer Marcelo aboneza no bongo azalé te ke ochibola moko bimawa asali réputation ya passer Marcelo ne ba bebisa réputation papa ya biso mukuna mais mukuna la lukuta te ya mambasolo ya montage. Mais montage na soy montage en tout cas donc eza pasi divine na bana yo bato ba ngaka kosaka na ba personnalité ba sala nzambe
il faut arrêter. Voilà. Il faut vraiment arrêter. Mais parce que effet à Makambo Bianca, eko diminuer bandimi l'église et diminuer na ngote. Et diminuer na ngote beaucoup tout plus batbo ya sous c'est belé. Ozomona parce que à sali semblanté, à sali hypocrisie, à kena epé na nini moko boité que à ça pour le bandimi baninga ba ki m'a passé à Marcelo, ceux qui ba mona passé à Marcelo na hôtel. Omona bamoni mutakala passer na bango na téléphone peut-être ba kokima mais tant bamoni papa na bango akena procédure normale loba bato ba kokima ba oyo ba tiela ki passer à Marcelo Misu tant maman Blanche a koufi ba sero ba protocole ba centre o ba be ke passer à Marcelo ozomoko na bango ozomona nde ba kokima mais ba o ba za fidèle à passer à Marcelo ya to zawa na to papa, moi je t'adore. Au moins, Nintala. On veut passer à Marcelo et passer à mobile de Gouya Linga, moi siné. Moi, ce qu'on a Linga, moi, mobile Nanga, n'a pas de mobile, moi, ça va Goulo, on va passer à Marcelo. Oh, ya. Passer, moi, ça dit mobile Nanga, on va passer à Marcelo. Donc, Liban, ça va passer à Marcelo. Passer à Marcelo, père spirituel Nanga Zanaï. Mais passer à Marcelo, il faut mobile Nanga, les gars, passer à Marcelo, coaché, moi, coaché. Ya. Moutano, t'as dit maman Blanche, a dit, voici ma femme, ma meilleure femme du monde, Blanche. Alors, ben Blanche nani, les moments échappés. Comment moi ben non ben abantala. Alors comme ça moi si naie, attends moi si na ça ma belle, mais sur on va noter la prédication, noter la présentation, ben non ça pour moi si on dit waouh, na ben ko tambala linganga bo. Et maman se resume ngolu mais conseil n'y aurait pas ça peine à ma Esther. Non, par rapport il y a bala oh ya parce que rien na kin non. Ma pasteur il y a compassion. Rien na kin. Conseil n'y aurait pas ça. En tout cas, ngelo no ba na maman Esther, batu ba loba. OK. Batu vraiment pour batu déjà bazo loba. Pour l'obésilité, soutenir mon bano na ba prière. Bokanga matoi. Muto akolingo maman Esther lingai. Oh pas olinga no yete ko forcer non na tire te bakoche le poison na kinawa mutema beza partout même aussi ata na poto place za na Belgique wana mutema beza nango partout tambola ka no banga nzambe soutenir ka œuvre mobile na yo et puis moni comportement maman Blanche azaki nango bandima no sepela na ye voilà lukoza lokola plus maman Blanche parce que maman Blanche tala monde na koloba monde entier ngana lala na 20 mai ngana lala o maman Blanche na yebi ete na pesa mbote te na prier na église na bango te mais na lela maman Blanche na la na 20 mai na veille mortel na lala na 20 mai o na yebi na ngata yete pona nini na sepela na ye parmi basia basala nzambe nde namonaka mama Emi Koutino ozomona nde namonaka mama na biso nani moi ça Joël Francis Tatou moi ça papa na biso Joël Francis Tatou mama Tina oh Denis Lessia en tout cas là j'adore mama Tina en tout cas mama Tina na lingako ya solo omona ata na comportement mobali na pasteur Ngefa ozomona basa malamu mbasi lokola pasteur na biso oyo nani mama Emi Koutino tozui mama na biso Maman Esther, il y a frère Patrice. Maman Esther, oh maman Esther, betela munzabe kelelo. Yewana en tout cas. Tozui papa na biso nani oyo nani papa na biso voici l'homme. Voici l'homme. Ozomona tozui papa na biso mukuna na mwasi na ye. Ozomona donc ma maman passer il faut que ça ba exemple le comme maman wana ba passer on peut to yebi basi na bino te en tout cas basi na bino ba basa exemple on to mona basi na TV te to mona ke ma passer moi de kina TV afingi ya salibo e boza na motema malamu motema munene lokola si de jimampata bozala tala oyebi ba mampata wana il faut na luka mama na la kisanga avant de na libala na ye en tout cas faut que ça mutema munene loka si de jimampata voilà vraiment en tout cas c'était un grand plaisir pour moi yako ça l'analyse avec Bianca en tout cas merci beaucoup na abonné na biso nyonso je pense que nous sommes arrivés à la fin Bianca message ni ko pesa na abonné na biso en tout cas bon comprendre déjà wata yango nezo beta donc tout ça vraiment mukuse en tout cas to soutenir passer à Marcelo voilà
Vraiment. En tout cas, là, moi, je vous dis merci beaucoup car vous avez été si nombreux de nous suivre. Je le répète, abonnez-vous sur Fondation Solange Étoile TV ainsi que sur Bianca, moi, la Souka Family Bota. Donc, allez-y là-bas, abonnez-vous. Bon, on a analyse, il y a bien analyse vraiment à Kitoko. Maman Solange, je vous dis un grand merci. La patronne, mes salutations aussi, Bianca. En tout cas, Bambote n'a pas tout balinga, voilà. Vraiment, en tout cas, on vous dit au revoir, on se retrouve.